indépendance, tcha-tcha, tozumie. 5 présidents bato baleki epai na biso bango wana toza na papa na biso Kasavubu, toza na Mobutu, toza na Laurent Désiré Kabila likolo, toza na Joseph Kabila, lelo tozali bongo na Félix Tshisekedi Mukwa Tombolo Faci Beton. 5 présidents. Me bandeko na ngai bana ya Congo, indépendance na biso mpenza ya solo ndenge bakoko na biso bayebisa biso tolingaki tozwa yango ntango mutu oyo atelemaka mpona koyebisa mindele ke fo bobima na bapays mosusu barekonetraka bancetre na bango parce que bango bato bapesaka bango force. Biso mboka na biso kombo nango ezali Congo. Congo indépendance ya liboso eza bakongo bato batelemaka mpo parce que bango bazali bato oyo babengaka bango bato ya yambo bokipaka mabele wana apart bapikibe eza bongo bakongo oyo bautaka na Egypte bango bayaki bakongo bango nde bato bakolo basali lelo bapanzani panzani partout na mokili bakongo bango wana bandundu bango wana bake kosala mbujima ekananga bango wana lelo bakei kosala mpe Équateur ale babendi bapays bato mosusu baye basangani na bango basali ti lelo basali nation na bango wana royaume ya Congo. me bato babandi kotelemela yango apart bakoko na biso ndenge bakenda bowumbu mboka na biso eza na histoire ebele bakoko na biso bakenda bowumbu batelemaka oyo batelemaka baboma bango mindele baboma bato nyonso batelema eza kaka biso baafrikain te ntina baasie baboma do basala catastrophe mindele baoccidentaux do basali bacatastrophe ya kosakana te pumuki mbangu oyo biso lelo toyebaka lisusu te indépendance tokomonaka eleki nango totikali meme pa mpenza kokumisa ye ye nde atelemelaka mindele na baane 1920 ndenge bakoko na biso bayebisa biso koko na biso omoni ye wana mpona indépendance spirituelle ye atelemaka alobi ke ya solo bakangaka moyibi na eloko oyo ye aye nango bible atelemaka mpo ayebisa bango ke bino fo bokende ifo bokende na mabele oyo parce que mabele oyo ezali ya bino te lokola ye alobaki abanda kosambela na ndenge bakoko na ye mindele basepelaki te parce que bamonaki ye azalaki catéchiste ya protestant bakomaki contre ye bakangi ye parce que asengi indépendance ya molimo alobi ifo bato mwindu tosambelaka na ndenge na biso yango babengi indépendance ya molimo parce que mindele bayeki koimpose biso kibo bango fumuki mbango alobi te biso toza na oyo ya kibo biso ifo tosambelaka mpe bakoko bavalere na bango topesa bango yango tosambelaka bango indépendance spirituelle torata yango a partir ya 1921 bakangi ye asali 30 ans na prison 30 ans bandeko na ngai 30 ans ya boloko tokomi na 1960 59 1960
mpo tokende indépendance na 1959 papa Diangenda aye kosala église kimbangiste. Me ntango tokomi na 1960 moto oyo abimisa na 1960 bomoni papa Kasavubu, papa Diangenda na papa Kisolokele, bango wana bana ya papa Simo Kimbangu. Papa Diangenda na papa Diangenda yeyo, papa Kisolokele yeyo. Papa Kisolokele ye akotaki na domaine ya politique. Donc ye azalaki mukolo kutu ya Kasavubu. Papa Diangenda ye akendaki na makambo etali spiritualité. Ye atangaki na ekole ya bamupe mpe asali théologie ti na ndenge ye moko aloba yango ke bakenda balave bango cerveau mindele bakangaka bango batanganaka mayombe kuna na bacela bango na papa Kisolokele. Donc bandeko na ngai ntango tokómi na 1960 indépendance na biso papa Diangenda lokola église kimbangise ezwaki deja indépendance ya molimo ke tokóma kosambela na ndenge na biso kitwadi bandeko na ngai eye kosala ke bamindele baboyi balingaki te biso tosambelaka na ndenge na biso. Indépendance ntango baye awa na table ronde na Belgique papa Diangenda c'est lui oyo babengi papa Diangenda Kutima ye moto apesa caution ndenge bakoko bayebisa biso ba église kimbangisi eyebisa biso caution oyo boyokaka ya pays na biso moto apesa yango ezali papa Diangenda. Parce que papa Diangenda avant asala église akitwadi azalaka asima mpe bafonction ebele ya l'état wana bamobutu ntango ye azozwa bafonction wana bamobutu bazalaki bapeti na ye. bapapa Nzeza Ladu bango babundaka bitumba bazalaki ebele na bapapa Kalonji bazalaki ebele groupe oyo ebundaka mpona indépendance ya Congo na Mbuta Lumumba. Bango nyonso oyo babundaka bitumba etali mboka na biso. Donc papa Diangenda, papa Kisolokele oyo azalaki proche na Kasavubu na Banzeza Landu bango bayaki na table ronde mpo babundela dipanda na Mbuta Lumumba. Mais papa Kisolokele azalaki vie na bango. Mais ntango baye na table ronde bandeko na ngai papa Diangenda ayebisi bango ndenge boza kokende kuna bosala effort boloba ke so batuni bino question mpona makambo etali indépendance spirituelle boloba ke non biso toza deja na oyo ya biso donc indépendance spirituelle na biso tosi tozwa en tout cas fo bosenga yango parce que toza na église na biso tobanda kosambela ezali kintwadi. Erreur grave eye kosalama bapapa na biso bango nyonso tola bamobutu bango nyonso to bazalaki na table ronde papa Etienne Tshisekedi azalaki te me baoyo bazalaki na table ronde ntango bakei bandeko na ngai olie ke basenga indépendance spirituelle basenga yango te bango basepela kaka bakomi libre. Erreur batata na biso basalaka basepeli ke bakomi libre baye bamusicien bayebi banzembo indépendance tchatcha tozwi tolanda loyembo bomona ndenge esengo oyo na 1960 bayembaka nzembo mpona esengo ya indépendance do tokomi libre nzokande singa na kingo politique toza toujours na contrôle na bango économique
toza na contrôle na bango, spirituel tozali na contrôle na bango, même na scientifique toza toujours na contrôle na bango. Parce que bandeko na ngai classe mindele basala yango soki osili sokende na université ezali mpo okomi na mayele ya kokomprendre makambo ya mokili univers. do bano bakotaka baklasse bakenda na bauniversité baza na mayele mboko na niveau ya kosakana te parce que bakoti pardon na monde univers université. soki otali bapapa na biso oyo ya kala bazwaka ba indépendance mingi mpenza bakendaka ba Indépendance, cha-cha, tozumie. université ya makasi makasi te basepeli bazwa indépendance nzoka nde bayebi te ke singa na kingo mundele alekeli bango mayele tanto ye bazwi batie église d'état ya congo batie yango église catholique entre temps toza na église na biso na 1959 oyo biso bato mwindu tokoki kokende kosambelaka biso moko toboya tokata singa ndenge fumuki mbangu adeklaraka na 1921 kolo masolo fumuki mbangu oyo atelemaka mpona koyebisa mindele ke bobima tokosambela lisusu makambo na bino te biso fo tosambela na ndenge na biso eyoma eyaki wana bandeko église d'état ekomi catholique catholique na protestant ensemble babotoli esika babandi kokonza biso depuis 1960 wana tomoni papa na biso kasavubu azwi bokonzi na 1960 bapapa kisolokele bango nyonso tu bazwaki bapose papa diangenda aregrete atikali kaka la eglise ya kintwadi oyo tobengi kimbangise ntina ndenge yaki kokoze baproblème ebele en tout cas etikalaki kaka bongo mobutu aye na 1965 aye kosala coup d'état oyo ye asalaki mobutu aye kozwa bokonzi na ye akomi président de la république na 1965 mobutu azwi bokonzi biso toye kobotama na ntango ya mobutu 1965 5 ans ya pamba ya indépendance mobutu asali 30 ans de pouvoir 30 ans donc ndenge fumuki mbango asalaki 30 ans ya boloko mobutu mpe asali 30 ans à 32 ans soki nabosani te mobutu arenie asali oyo akoki kosala parce que baoccidentaux bato bayebaki komemela biso ndenge wana président nyonso akoya po aza catholique parce que église catholique eza église d'état ya congo mpo ozala catholique musulman akoki kozwa jamais bokonzi na kati ya congo il faut ozala kaka catholique chrétien to catholique bandeko na ngai tovandi na mobutu tomoni ndenge ekei bon baklasse eye parce que ntango mobutu bauniversité esalami malgré na ntango ya kasavu me mobutu asali quand même bauniversité ya minene oyo bakolon bango basalaki tomoni mobutu akei na ye maladi ezwi ye akei baoccidentaux base libere na ye baye basaleli biso batieli biso laurent désiré kabila laurent désiré kabila ye bandeko na ngai ti kaka politiquement parce que lokola deja bakoro bango basinaka na table ronde politique économique na scientifique pardon spirituel pardon na spirituel lokola tosiniaka yango te mindele mpe mpo bapesa biso yango ekomaki eyoma laurent désiré kabila aloba yango na bainterview mosusu parce que toza nango te tokoki koluka yango aloba makambo etali spiritualité
Laurent Désiré Kabila religion na toyebi te soki azalaki religion nini. Awumeli te 2 ans 3 ans babomi ye. Mboka Congo ezotraverse toujours ka baproblème. Tokomi na Joseph Kabila ye mpe ndenge moko 18 ans ya pouvoir. Ye aza moto ya religion mosusu tomoni ya ye bakei kobalisa ye na kati ya katolike parce que bandimisi ye doyoka mpenza na kanai kaka na baoccidentaux. Joseph Kabila aza na ye katoliki te. Faut koloba vérité. Aza na religion na ye. Mais lokola impose biso toza na choix te biso mpe lokola totelemaka te peuple congolais etikali kaka ndenge wana indépendance ya Congo ezokende kaka mobulu. Côté politique les occidentaux contrôlent tout. Bazokontrôle biso na politique na économie mpe bazokontrôle biso na religion. Science kutu moya tolobeya te parce que politique déjà tant bozokontrôle yango te bokokela eloko nini. Parce que science esengaka bokela biloko biso tozokela te tozosala eloko te par rapport a banigérien bazosala ta so bamontage ya bacamion mais biso mpenza okomonaka politique na biso donc bapoliticien na biso depuis ka batata na biso baeshuwa na table ronde ti lelo 65 ans oyo bandeko tokende kaka na échec tokende échec donc 65 ans bandeko na ngai ezali pasi papa oyo tobengi papa diangenda mpo na nini baprésident nyonso baye lelo mpe faci toza na ye 5e président mpo na nini barekonetaka bango te mpo bango bazali bakoko na biso oyo balakisa basymbole mpo na mboka mpo na mabele na bango fumuki mbangu bato bakipaka ye te tomonaka kaka balobaka fumuki mbangu ya likolo me mpo bahonore ye bahonoraka ye ke mwana nyonso ya moke bayebaka moto atelemaka mpona makambo etali spiritualité nkombo na ye ezali kimbangu yesu te moto ayela biso ayaka kobundela biso non moto abundela biso koleka tata oyo asalaka pourkui batiaka ye 30 ans na prison bayebi ntina yango batiaka ye 30 ans mpo na nini baprésident nyonso to baleki kobanda na kasavubu kasavubu kutu bango avant bakende table ronde bakendaka na nkamba bango nyonso bapolitisien nyonso na balumumba bakenda kosokola mai ya nkamba yango papa diangenda aprofitaka ayebisa bango ke ndenge boza kokende boyeba eloko moko so batuni bino makambo etali religion toza na religion na biso kintwadi babosana bakenda baloba makambo mosusu bandeko na ngai papa diangenda oyo na mobutu bato baokanisa ko te papa diangenda azalaki moto ya bamagie azalaki moto ya basanse occulte non papa diangenda likambo nini ya makasalaki omoki libulu po ete moi na yo omoyebaki te na yo moto moto akoki kozwa lobiko ya seko etina moyinaki yo tata kimbangu likambo nini ya makasalaki omoki libulu po ete moi na yo omoyebaki te na yo moto moto akoki kozwa lobiko ya seko ndetina moyinaki yo kasi lelo solo emonani moyindo akomi moto monene kasi lelo solo emonani akomi kovanda nesika ya bato minene kasi lelo solo emonani moyindo akomi moto monene
ya moto o moyungu kimbangu asili kopesa yango bosomi ya moto o moyungu kimbangu asili kopesa yango lokumu ya moto o moyungu kimbangu asili kopesa yango ye mutu apesa caution ya mboka na biso mobimba caution ye mutu afuta yango papa Diangenda mutu afuta yango mais pourquoi barekonnaîtraka ye te mpo nani balobelaka yango te est-ce que peuple congolais koyeba histoire ya Congo mpenza baautorité na biso yango tozali kosenga pourquoi bato babundaka bato nyonso to babundelaka indépendance ezaka Lumumba na Kasavubu te sikoyo ekomaka Lumumba non mais c'est papa Diangenda qui a payé l'argent ya caution ya Congo papa Diangenda kotima yeyo na bakasavubu bango yeyo bazomona ke ntango deja azomona ke Kasavubu azopesa bango respect azobanga bango ayebi utilité na bango ayebi bango oyo bomoni ofumuki mbangu tala bitumba buda na baleopolde na epoko wana donc azoloba ke non bakozwa ye basala aza kaka miracle nini asala te mpona kolakisa biso bato mwindu ke non nzambe asalaka kati na bato nzambe atindaka banvoye banda ye akenda boyebisanga nani asala bamiracle lisusu na Kongo koleka ye aza te akozala te bokangaka ata paster moko ta prophète moko balobaka na Kongo wana bozwa ye bobeti ye masasi na mutu ale bokotisa na tono acide ale botia bobwake na mai abima susu totala tu wana ezali nini mindele batu batiaka bakali oyo parce que bayebi ke le Congo c'est un pays spirituel pays oyo yango bomoni tous les bassins nyonso tu nzambe na biso tobengi mpungu tulendo nzakomba vidi mukulu atinda na Congo baya mingi na région oyo tobengi ya Congo central eza mabe te ezali mboka na biso eza mboka na biso mais il faut bahonorer bango il faut biso boautorité na biso fo bayeba ke toza na bokoko na biso eza kibo biso eza kibo biso mutu abundi mpona spiritualité na biso tobenda tolongwa na makambo etali mindele lelo tokoma moyoka baverité ya mindele État ya Israël eza nango état créé par les occidentaux ya baaméricain baisraélien baza kaka bato eza kaka ndenge lelo tozomona ndenge baaméricain baoccidentaux bakaboli bapeyi ya bato bakaboli bato bakozwa peuple oyo bazwi bapesi oyo batindi yo kuna ndenge basala mpa na biso na afrique yango toza na balangue différent sikoyo Congo lelo indépendance ya lelo tomonaka barekonnaîtraka bato te eloko moko te tomonaka bato baye basepeli tobini mais histoire ya mboka na biso yango ndenge toyebaka yango te biso ya mwa moke toza koyekola ya mwa moke moke yango fo tolobaka mpo bana na biso un jour bayebaka mpe yango donc boautorité na biso lelo faci pouvoir na ye lelo tozali komona ke vraiment aza kokenda yango malamu mais kasi ya solo reconnaissance mpona kopesa pouvoir na mboka mpe chance mpe mboka na biso tobima mpenza na buzoberi ezali kosenga ke il faut koreconnaître indépendance chacha tozumiye oyo abandaki makambo spiritualité il faut koreconnaître mutu oyo asali ke ya solo lelo indépendance ya Congo ya bimisa mbongo na ye
apesi caution ya Congo papa Diange na kotima il faut qu'on reconnaître moto amonaki pasi bakati nzoto na ye muke muke eberi Patrice Lumumba andimi kutu akufa na ye akoki mpe kokima na ye kende mpe na Ethiopia ke vanda na ye ata na Ghana me andimi na ye keno atika mwasi na bana na ye me babomana donc akufa na ye papa Lumumba mpo na nini mpo na kaka na Congo indépendance na biso mpo na Congo kaka yango alobaki no histoire ya Congo il faut biso mo bakongolais tokoma yango tant que tokokoma yango te tokotanga lukuta mindele bakosa biso tokotanga lukuta donc histoire ya Congo biso mo bakongolais fo tolobaka yango ndenge nga naza koloba naza kokosa te naza koloba oyo bakoko na biso ya solo bayebisa biso yango bandeko na ngai makambo ya Congo lelo oyo 65 ans indépendance mais okomona ke bato bakofete kaka me bakoreconnaitre bato oyo nyonso tu te na mbujima ekandanga bato babunda bato bakufa le 4 janvier bato bakufaka le 4 janvier bazaka bakongo te na baluba na bangala na baswahili bato nyonso tu basalaka bamouvement wana na ntango wana ya 1960 pourquoi bareconnaîtraka bango te yango moni bamboka mosusu bareconnaîtraka baindépendance na bango à partir ya bato babunda il faut kosala bango basymbole bastatue ezala partout na kati ya république démocratique du Congo ya Fumuki Mbangu ya papa Diangenda oyo apesaka koso na ye ya Mbuta Lumumba ya Mbuta Kasavubu ya Mobutu il faut kosala bastatue na bango surtout bakoko na biso oyo babundaka oyo bamona mpasi oyo batelemaka na côté spirituel tant que tokoreconnaître bango te tozalaka na mpasi yango mboka ya Congo il faut tosala effort même bangunza il faut basala effort bareconnaître qui est Fumuki Mbangu yango bandeko na ngai lelo justice tozomona ke lelo président de la république Fachi Beton aye na mboka ayeli biso mpe mopepa sika oyo ayeli biso boyebi ke tozalaki agressé mikolo eleki agression oyo esali biso 30 ans lisusu 30 ans ya prison ya Fumuki Mbangu 30 ans ya reine ya Mobutu oyo anyongi biso 30 ans ya bitumba na Rwanda 30 ans chiffre 3 toujours lelo oyo Fachi Beton Félix Tshisekedi notre président asali diplomatie na ye asilisi bitumba basine bakor nano ya bitumba félicitation na mama Congo tozali kopesa ye vraiment félicitation mama Congo Thérèse mama Congo en tout cas merci mingi mama na biso vraiment merci nzambe apambola yo oyo asali mpenza médiation makasi po tomoni baministre ya baaffaires étranger baleka na bango me kasi ya solo bandeko mama Congo mama Thérèse en tout cas nzambe apambola yo parce que olakisi mpenzaki ya solo oza ministre affaires étranger ya Congo niveau abeti bale oyo alakisi mpenzaki ya solo donc vraiment président de la république na banzi asepeli na komona mosala oyo mama Congo Thérèse asali mpo na biso bana ya Congo abundi bitumba mingi nzambe apambola ye merci mingi mpe na ministre na biso ya justice Kosa Mutamba toyebi ya solo vraiment ye mpe azali kobunda makasi mpona makambo etali mboka na biso
yango tozali kosenga na Faci Beto zongisela biso Kosa Mutamba mpo mboka na biso il faut justice ezala makasi. Résumé yango wana bandeko na kobetela bino masolo ya 65 ya indépendance ya Congo bandeko na ngai to reconnaître ba valeur ya ba koko na biso to reconnaître ba valeur ya bakolo mabele to reconnaître ba valeur ya ba chef coutumier président de la République. En tout cas yo nde mutu okomi na etumba oyo totiki yango na maboko na yo. Biso atake balobeli ya bakoko toye kosenga en tout cas. Merci mingi na bana ya Congo nyonso to bokolanda video oyo bo partager yango. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Tokoyelaka bino toujours masolo ya kitoko. Congo Alenga azongeli bino mpo tosolaka toujours makambo etali makambo elengi ya mboka na biso. Tosepelaka Nzambe apesa biso mabele kitoko oyo tobengi la République démocratique du Congo oyo bakoko na biso babengaki Congo. Ngai nazalaka na esengo Nzambe apesanga mabele oyo ya kitoko Congo. Ngai nazalaka na esengo ntango namonaka ke ya solo Nzambe atindela biso mpe basaint oyo tobenge basantu na biso. Yango ngai nabelaka bango. Naza fier ya kokumisaka kimbangu. Je suis fier. Tosekana te, mutu oseka moninga te, po biso bakoko na biso bayebaka mpe Nzambe. Mutu akoignora yango azali te. Ngai nalandala nga nzela makolo ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu ye wana kaka papa Simon Kimbangu kiangani. Parce que incarnation ezalaka toujours. Papa Simon Kimbangu kiangani akoloba kaka makambo mosusu te oyo bakoko na ye kaka basalaki. Yango ye pa kosala. Yango biso bana na ye tolandaka kaka nzela na ye. Tosambelaka tata mpungu tulendo ya Kongo ye mutu akili mokili. Osambelaka Nzakomba ye kaka mutu akili mokili. Mvidi mukulu Mungu baba ye mutu akili mokili. Nzambe tata ye mutu akili mokili. Dieu le Père ye mutu akili mokili. Osambelaka Jésus esala eloko te. Tozaka bana ya Nzambe kasi ya solo toyebake no bato na bato baza na kibubango. 65 ya indépendance Nzambe apambola biso, Nzambe apambola diaspora esika nyonso tozali. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Nzambe akopambola yo soko partager surtout soko like. Nzambe akosepela en tout cas akobosana yo te ndenge natiaka bino mpe na losambo ndenge mpe bino mpe botiaka nga na losambo. Nzambe apambola bino en tout cas. Merci mingi. Merci na bandeko nyonso tu ndenge tolobi na bino ke président bango wana bango 5 oyo lelo oyo tozali kofete 65e anniversaire na biso. Papa Kasavubu abundaki mpe ayebi tumba arenaki na epoke na ye asalaki mikolo ebele te na 65 nde bayaki kotiela ye poison nde toyoka asilaki kokufa. Mobutu asalaki coup d'état a récupéré pouvoir. 30 ans ya Mobutu, 3 ans ya Laurent Désiré Kabila, 18 ans ya Joseph Kabila. Lelo tozali na Faci Beton azali kobenda mpe mikolo na ye mpo akende mpe na 8e année to 10e na ye ya année na kati ya République démocratique du Congo. Indépendance vraiment nde tolobi bandeko. Niveau politique tozali toujours contrôlé na occidentaux. Niveau économique tozali toujours contrôlé pa na bango. Niveau spirituel tozali pe contrôlé pa na bango. Tokoki kobomba te ezali ya solo parce que politique na biso te lelo tozali contrôlé pa na bango mindele. Balingi bamona biso te so tolobi ke tosala bolelo tolobi baaméricain bazali koya koinvestir tokotala bango tolakisa totala ke bato nyonso balobi baaméricain basalaka eloko te. Mais Faci Beton ye alongi bakor 30 ans ya bitumba, 30 ans ya Joseph Désiré Mobutu, 30 ans ya prison ya Simon Kimbangu, Fumu Kimbangu. Papa na biso Faci Beton, président de la République alongi bitumba oyo
basine bakor mpona bitumba esila rwanda bima na territoire na biso mpe tobosani te boyebaka yango kita na biso tobengi richesse na biso mpo mingi bazali koloba ke babanda koraffinie richesse na biso mosusu na rwanda kasi nano bakomi na etape wana te ndenge mama na biso mama congo mama na biso ndenge auti koloba na bainterview na ye mama congo alobi ke en tout cas tozali oblige ya kozela nanu parce que betape yango ezali nanu me bakongolais tozala presse te tozela nanu premier pas oyo armée rwandaise na ba M23 na ye bayeba na kobima na mboka na biso oyo toyebi ke bazali bakongolais balobi bakoyeba sort na bango ndenge nini gouvernement ekosala mpo na bango kala mingi te gouvernement ya sika ezali kobima tokoyeba ndenge nini tokomemela mboka na biso vraiment biso bana ya congo tozali kosenga na président de la république yokela biso mpe mawa na ntango oyo botika mpenza koyiba mbongo ya leta yango tozali kosenga justice ya kosa mutambe ezonga président de la république Faci Beton makambo ya koyiba mbongo ya leta tozali koboya yango 65 ans tozali komona banzela ozali kotongela biso tozali kopesa yo chapeau barocarde wana nyonso tu esila tolingi tomona ke congolais atambola na kinshasa mobimba ndenge azali komona tomoni port ya banana bazali kotonga yango port na biso mpe ya matadi vraimen bana matadi bakena kosepela port ya bau kena kovutuka atuka tosepeli makasi vraiment atuka nzambe apambola Faci Beton na poke na ye tomoni ke ndenge kaka ngai nalobaka président Faci Beton Félix Tshisekedi il faut alakisa biso mosala na ye ndenge apretaka serment alobaki ya kosala il faut azala wana asalela biso yango wana ezali maloba kongo alenga alobaka ntango nyonso na posa mpo nayebi ke ndenge namona baprésident baleka ye aye na motema mosusu donc vraiment en tout cas tozala patient toyebi ke ya solo mboka ya congo mapamboli ndenge tolobi fumuki mbangu en tout cas apambola biso atia maboko biso bana na ye mboka na biso mpe ebonga biso mpe tomona ke tokomi lokola ya Luanda tokomi lokola ya Lagos tokomi mpe lokola Afrique du Sud oleke to aviaka bamboka ya bato biso moko tomona mboka na biso ekoma kitoko. Merci mingi nzambe apambola bino tokutani bongo mbala nsima ezalaki ya bino toujours ndeko kongo alenga mwana fumuki mbangu nzambe apambola bino tokutani bongo mbala nsima indépendance kitoko indépendance chacha bana kongo oyo bakosepela basepela oyo mpe bakende kosambela bokende kokumisa nzambe mpo na mboka na biso kotiangola mabondeli en tout cas nzambe apambola congo nzambe apambola RDC la République démocratique du Congo mboka bakoko na biso mboka ya fumuki mbangu mboka ya papa Diangenda mboka ya Kasavubu Lumumba mboka ya papa Etienne Tshisekedi mboka ya bakoko na biso en tout cas merci kimia nzambe ezala kati na mabota na bino tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu makambo etali mboka ya Congo nzambe apambola bino matondo mingi